sango ya Congo. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Ouais. Bakota Paris bazo s'ennuyer mouvement za pena trop te olia pena ya bien za sous bakota Paris te kolia za moko na kata Ivry awa epa ya serre na biso ba restaurant Ewaka ni José babi moi ça pembe tina mabolongo ni José le bela bango liloba moko fini moko nzala mama oza mi José la reine de Lyon babi moi ça pembe te dans restaurant oza ma casse kolia kitoko komela kitoko nga alie malangwa la lie na taba donc goût babi c'est maman Ewaka quoi serre Ewaka na Ivry et puis la qualité. La qualité. C'est pas la quantité. Ça veut dire que ah bah le bien goût on a besoin qu'il date. On a besoin qu'il date. Tabelemba ya goût ya konika ba goût l'Afrique ko lia le gros boulot za matonge. Mais on a poto comprendre. Donc so la reine Michosa confirmé donc na les bien, na Mélie bien, na la chez Waka chez Jeannette, nganda sans polémique. Soye olia bilo onion sans mokili. Oh Afrique olinga. Si vous avez envie de manger les plats africains, je vous invite à venir manger chez Maman Jeannette, Maman Ewaka, la femme la plus belle, la femme qui est gentille et propre. Elle est très accueillante, c'est une belle femme. Ça, je vous confirme. Ah, pensa soboye, boko sepela. Ah, tozanga elorote. Elo nyonso olimolia ezali. Olingi pondu ponga za muluba la nga mingi pondu. Donc pondu ezala raté. Olingi makelele pe. Okolia yango. Donc nyonso ezali. Doboye bele boko sepela. Ba fille bien me bazali. Et j'ai beaucoup de respect parce que ce restaurant est un beau restaurant où le milieu est convivial. Donc j'invite tout le monde à venir ici chez Maman Ewaka. C'est un restaurant où on boit, on mange. Le choral est composé la président Papa Amal, la première assesseur Papa Bosco, deuxième assesseur Maman Tchétché et troisième Papa Patrick. Dans le moment où Zoloba, Bissonio se donne à disposition à Bango. Bango va organiser le déroulement et le vote Bandati Nasuka. Si on a repassé la fiche à candidature, Nani Lissous a repostulé. Nous avons deux candidats seulement. Maman, tu m'as ma présidente. C'est un peu rapide parce que l'heure ici est 8h47. Alors, pour ramasser ma papier vite fait, sur les 18 personnes qui actives pour poser candidature à Bango, tu as vu deux candidats. Oui, c'est ça. Sur les deux candidats, on peut exposer Bisso, Balingi Basala Nini, tant que président. Parce que tout le projet na Bango. Football de la Bisso. Tout Madame Tapiari, papier de Bosso, Rouf, qu'est-ce que tu vois pour les 3 années à venir? Tu vois combien de présidents? Pour changer Nini. Allez, gars de Bosso. D'abord, mes salutations à tout le monde. Merci déjà pour tout ce qui est fait pour l'association. L'association Salama, les Ali, Osangania Baninga, Nengetosati de Loyo. Il y a beaucoup de projets, Oyo Association et Kolisaki. Parmi tous ces projets-là, je crois, Torozomi Balemi Misato, pour que tu concrétiser un mot. Alors moi, je voudrais apporter un dynamisme du côté pratique, côté réalisation de ces projets-là. Sadaki conception en gros, je dis merci parce que Bongo na Bongo et Sadaki, Maïe les alliés, Nakati association, il faut maintenant que l'on ait le bosso. Donc Maïe l'ont tous les alliés, il faut que l'on ait le bosso. Je veux apporter un dynamisme pour que la vie associative, elle a bien comprise. L'association, c'est l'abnégation, les renoncements de soi, au mythique, mais au tiers intérêt général du bosso. Que tout le monde sente qu'on travaille, on veut œuvrer pour élever Yolo na niveau moko makasi. Ba projet on se allé toko bimisango na kati ya pour compléter
la pléiade de tous ces projets-là. Je dis, il y a des très grands et beaux projets qui sont dans le carnet, dans le mémorandum ou le registre de l'ACYIF, et que je voudrais qu'on pousse ça à la partie concrète, la partie à réalisation. Alors, dynamisme, nous sommes envoyés dans mon ligne. Élan, il y a pour continuer. Oyo et Salamaki, un comité qui dirigé par mon aîné Bruno Kinsiona, n'andenge que partenariat ECOBA, PECOMA réel. Parce que Élan, on les a déjà lancés, mais il faut comme ça, on a une finition, on a bolembouni surtout. Qu'est-ce que j'allais dire? Vendre l'association. Vendre l'association n'a juste valeur dans le mot. Parce que YOLO, c'est une très grande entité administrative qui a toujours été comparée à une commune. Mais, topé son niveau, on a égalé, toujours comparé à la commune. Avec quoi? Avec le stumil. Pousser mon tout surtout à Miébake. Être YOLOis, c'est un bonus. Ils ont quoi véhicule à toute option. Alors je voulais dire à tout YOLOis d'être fier. Moi je suis là pour la dynamique, la conduite des affaires jusqu'à ce que tout aboutir réalisation à projet surtout. Et puis na Kinshasa, tout quoi réduire l'image à ma baie à YOLO. C'est-à-dire on va lutter pour que tout ça la réduction il y a phénomène Corona. Il ne faut jamais YOLO identifier un phénomène Corona. Alors voilà, on a beaucoup à dire, mais beaucoup à faire. Grâce au dynamisme de tout le monde et à la participation effective de tout le monde, je peux conduire cette association. Merci. Dehors, Tali dans Sika, Nenge association donc l'association Nabiso, nous avons un projet belé et puis le projet, nous avons le projet latent, où il y a ça là, où on me mango. En fait, et là, on est parce que dans mon idée première, il y a l'association Oyo et comment dit à côté. L'esprit au toilette pour avoir l'idée qu'on a biso. Ça, dans mon idée, tout le monde a dit en vraiment. Il y a qui sous. Donc c'est ce qui me conduit. Les lots Naya n'a pris sa sous-candidature. Deuxièmement, l'esprit, il y a grand YOLO, exista toujours. Parce que, au Bala, qui est bosso à Ebi, qui est né dans Koloba, YOLO, ils ont dit village Nabiso. Les gens tata Nabiso, ça, tata les Nabino, tata moi, c'est venu, vous va connaître un village. Donc le vrai village Nabiso, ils ont YOLO. Donc ils ont dit, ban ça. Donc, souci d'angaï, ezali, lelo, pas parti, ezali, yolo, ezabo. Mais, tout le cas, il a dit, idée n'a pas fait là, que, tous à l'association Monko, même si ça n'a la réunion mon côté, mais pour mutualiser, la biso pour l'engue de Donald Fabia, yolo, éthique à la yolo, yolo, et puis, il y a Souka, c'est faire revenir Batebele, on a moni, clair à sur le mur. Pourquoi on ne sait pas? Parce que nous ne sommes pas allés le chercher. Donc, je vais chercher Batouana, la liste de tous en avant, là, il va Polani Bakena, et puis, Bazonga, l'association. Donc, tout ça, on a un peu de l'idée à Sigezali, parce que nous avons une banda, nous avons pour moi, l'idée à Sigezali. Il y a un représentant celui qui fait son confiance. Voilà. Messieurs, dames, comme va exposer, il y a des candidats qui c'est que tu refous la batture. Edino image Banza Sangoya Congo. Edino image. Edino image. Ouais. Peggy Sente. Ouais. Oh que ça soit aboyé.
Il para hier soki awa te. Wanga! Maître Dodolo mama. Ah ouais. Edino image. Banza sango ya Congo. Edino image. Edino image. Misu na bango. Ce que l'équipe 19 au Bandeli. Ça fait 16. 16. Bon, c'est normal. Tenez votre souffle. Vous votez dans mes consciences la vie dans la monnaie. C'est difficile, mais c'est comme ça la vie. Sur les 17, 16 dans moi, ça une procuration. 17 votants. On va voter, mais bon, c'est pas grave. On a gagné à 13 voix. Et l'autre en a eu 4. On a accueilli Aroko Mafiti, président Nabiso, comme on a yé. Comme on a eu ouf. Et voilà. Alors, sur les 17 pendant, on s'abîme à 13 voix et Jésus 4. Alors, on fait trosser le télément, Bamonayo, le gagnant. Voilà, pour la Yewana. Edino, image. Edino, image. Ouais. Remercier le président Ouf pour le courage à se présenter. Donc on remercie le président Zizi pour le courage à se présenter. Je pense que on va aller voir utile comme surtout dans le cadre de Lingomba. On sait qu'on a la bilan boutique à place du président et puis le président sortant. Ben message na go opesa bon ndenge bomoni biso bana yolo nde bana village na biso yolo tosangana lelo d'abord assemblée na biso tout ça là et puis azalaki mpona élection ya équipe ya sika ya président alors ntango na ngai ekokaki ifale kopase témoin na moto mosusu ye lelo ezali ndeko na ngai moto azali akokamba équipe na biso ya bana ya yolo donc yango wana omoni victoire na ese continuité ya association na biso ezali voilà. Bon, je voulais d'abord dire merci à l'Éternel notre Dieu qui nous a permis d'être tous là. Donc grand merci à tous ceux qui m'ont précédé à l'exercice de cette lourde tâche. Grand merci à tous les Yolois, à tous ceux qui ont composé les staffs dirigeants et l'équipe. Vraiment merci à tout le monde, tous ceux qui étaient à la création, à la fondation de l'amicale congolaise des Yolo. Merci à vous tous. Je voudrais que nous puissions tous mouiller les maillots pour construire ces grands YOLO que nous projetons sur la Makassi. Je ne vais pas discourir aujourd'hui. Dès le mois prochain, dès la prochaine assemblée, je vais présenter l'équipe qui va diriger avec moi, parmi vous. Je crois qu'il y a de meilleurs éléments qui vont diriger avec moi cette équipe. Encore une fois, merci au président Bruno et à toute son équipe. Et vraiment, je manque de mots pour dire autre chose. Grand merci, construisons ensemble ces grands YOLO. La main dans la main pour la promotion de notre association. Merci.
naza ko remercier baninga nyonso tu association oba assistaki ngai ata bayebaka ndeko nesina mokola pasi ata telefone batalaka mbongo te mais mutu ndeko abengi ata na telefone wayovandisa na matanga eza déjà signe bien bon association pe yaki na moi aide nango ndenge ezalaka kaka mama tomoni awa na lisanga ya bana yolo tolingi toyeba message nini opesi na comité oyo ekotisika comité na esamite mais président de toponi lelo président Ruf Mbutanganga nasepeli makasi na esengo makasi mpona président Ruf na banzi toke liboso na confiance ne makasi merci na mingi aloba te mais esengo na motema. Merci papa. Bongo bana yolo bazotala bino na etando. Bana pona bana yolo bazana yolo na Congo. Lobina bangoni. La biso ka to bundana ka muke to ko bongisa ka muke. Malem beti to koma. Bokanisa te ke to bosani bino. Ozana kati ya motema ya biso. Nga mama présidente mama Ani, mama bana belé, mama bana yolo ya poto. Merci. 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 Patrick, on vous voit en tant qu'homme d'affaires, mais au monde on n'a pas na yolo, tu es battu qu'on s'appelle moi na yolo, tu as un point de vue dans l'élection où tu connais Canelo. Bon point de vue dans l'élection où tu connais Canelo. Donc binomo bomoni, élection l'équipe na transparence. Donc mon opinion sur batuna qui soit posé candidature na il y a que deux personnes qui vont se présenter. Donc élection salami binomo pour moni. Batunde va voter mais c'est Ruf Mbutanganga comme président ou à rediriger bana yolo dans amical de yolo en Île-de-France. Comment il attaque jeune, nous sommes très contents que Ruf a dirigé bana yolo. Mais oui, on va toujours la voix de tous, la voix de Dieu. Donc via Batala nae parce que après ça d'abord point de vue nae, plan d'action nae, ndenge à rediriger à conduire bana yolo. Donc choisir parce que Bakimi Balé tant on va choisir cela veut dire que il est le meilleur parmi adversaires naé. Donc voilà. Merci beaucoup. OK, merci. Mon Paris Express, il y a Patrick Marois Vengi. Mon Paris Express, il y a Marois Vengi. Bonjour Bissanini. Hi baby, you are kufi baby grave. C'est chaud. Et ça oyinda umela soki oye na agence ote veut dire umela te. Global Express, c'est Patrick Malwavengi, Rue Léon numéro 25, baby agence ya grave, agence ya munene. Oyo tozoko tinda ba koli na biso na Kinshasa, ba koli na biso na Angola, ba koli na biso na Brazza. Pour koli le koma kitoko, il faut les canards. Rue Léon numéro 25 et puis Patrick Malwavengi, balobi Global Express souka l'agence soko yete veut dire oumela te pona kati agence oyo tozana ba service ebele okotinda ba carton okotinda bilamba et puis tozali na service moko futi mbongo mutaza na Kinshasa kozwa traitement o futi mbongo mutakufi na Kinshasa bakokunda ye kitoko chez Patrick Malwavengi balobi service kitoko soko lingo oumela foya na Rue Léon numéro 25 na Global Express Patrick Malwavengi souka l'agence ba mama Paris bana bela ba fongole biso loko kitoko vraiment ngo iumela atinda bilo oneka awa po bilo oneko ba kitoko na bakini po ngaba ba carton ekenda ka awa ba bilianda mutina ndam vraiment ngo ya ndamba tinda ndam so ekende na Kinshasa alors po ekende kitoko boya l'agence na biso na Global Express chez Patrick Malwavengi Rue Léon numéro 25 bala poto boya bo umela so bo yete fedi bo umela te ay baby ay kufiu mama l'agence agence aboye besoin nante yango yo ba melembi na kati ya Château Rouge et esika obunga te Rue Léon numéro 25 umela donc l'association va féliciter mon jeune frère Rufa Nandenga comme président parce que la continuité Bakolo Balaki et puis Zokende Balaki peut bazoa et ça bien et puis le jeu à démocratie et à bongo Moko a gagné Moko a perdre voilà et là on a Ninga Loba il y a la carte il y a CIF il y a la démocratie et puis ils allaient la continuité voilà et là on a une encore Loba Yango voilà et Sili félicitations. Excusez-nous, tout le monde, ceux qui
président Rouf oyo aza eli na yolo asengi contribution na yo na comité na ye. Est-ce que on fait partie? Il n'y a pas de problème hein, dès lors que ceux qui a Bengingaï a le bien faire partie de la comité naïe et Nagoya. Nagoya, c'est vrai que le camion se bat à la la proposition n'y est autour au tala. Nagoya, pourquoi est-ce que nous avons composé la banani tous ces arabes? Mais je serai prêt à travailler pour l'association parce que l'association a besoin. Bon bandeko bayaki te lelo o bana yolo bazolanda biso o bakotala biso na internasite ya pendant sango na RTNC okoyisa bandeko nani na élection sami lelo. La REP sabango que c'est important faire en réunion parce que association Oyo et les associations zo sangisa yolo banda bongolo ti na kikwit na campus. D'ailleurs, je dirais que est la seule association la vraie Oyaba na yolo. Parce que M. Césali, moi, ma partie, il y a YOLO. Alors, il y a une mutualisation, dans le sens où on a pour YOLO, les alliés quartier, autant aux arabes, moko, tout ça, il y a un bango nion surtout, baya, tout sangana, tout bina le kolo moko. Voilà. Et là, on a un bango nion surtout, baya. Voilà. Merci beaucoup. La maison mère. Bon, président Rouf, tout le monde va voter yo les loyo élection salami démocratiquement. Nous sommes très fiers. Le message nous a dit na bandeko bazotalo na etando ya eke ya RTNC na bandeko ya yolo. Awa toza na Paris mais na bandeko bazotala yo bisika nyonso na Kinshasa et puis na bamboka msusu papa. D'abord, napesi mbote na bandeko nyonso ya yolo o baza na mboka na biso na RDC et le makasi République démocratique du Congo kuna na yolo ba yoloa baza la fière ya rozala yoloa biso toza kokumisa bango mpe topesa mpiko pe bolingo makasi continuité na baninga na biso ya Yonovi yolo notre village parce que yolo ezali réellement notre village. Ainsi que je salue le président Sambi, Dieudonné Sambi, na équipe nous surtout les ko entouré ne ba ko encadrer Yonovi, bana nyoso ya yolo, ba tata ba mama ba eba so ya yolo, ba eba ke na poto, na mikili en poto tozali na amicale congolaise de yolo en France, pour ne pas dire en Île-de-France, où ils ont kanisa bango, ils ont kanisa pour que tout ça la projection et action minene pour kuna na katia yolo. Nous sommes fiers d'être yolois. Et nous sommes fiers des Yolois et Yolo doit être fier de nous. Naba action avec tout le monde. Baye bazana ko hésiter, baye bazana bande ko na poto baye sabango baye ko rejoindre biso na amicale congolaise de Yolo en Île-de-France. Tozaka na réunion tous les mois na forum, il y a Blanc-Ménil, quartier Blanc-Ménil, le Blanc-Ménil et ça le deuxième dimanche du mois. Tozali na assemblée générale tokuta na kawana bayebi que bakoya à partir de 16h deuxième dimanche il y a mois baye kokuta na biso poto sangisa baide totala ndenge to ko tonga yolo to bongisa mikakatano eza na biso et puis to tisser ba lien il y a solidarité ba lien il y a fraternité entre nous et vraiment na sengi bana yolo ni surtout tozana même pensée moko spécial auto pensa ki na monument na biso Papa Nabiso, j'allais dire l'icône de Yolo, Maître Ngombe Baseko, Maître Toro, Oyoto, et Levaki, en 2015, na rang yaba icône. Alors, tu pensais na un moment où Yonga na commis président parce que naza mokoba yaba leki ba sunga maki na ye kobanda Yolo, titoye na ngona poto. Merci à tous les Yolois, merci vraiment et soyez toujours fiers d'être Yolois. Nous vous aimons et nous allons vous servir. Merci monsieur le président. Maintenant, on a un projet nayo nandeko ba yolo baza koloba yolo o yo ebaki o bino bokola keza yolo alelote. Yolo est comment enclavé banda kumisusu ya yolo et comment na ba inondation. Na kasi na bino o lokwa biloza na mboka bapaya. Tu éviter na ba parmi ba projet nayo ceux qui bozo ko penser pe na réhabilitation ata ya 2 écoles na yolo. Bon, tous un projet Mounene à Yolo, Oyo, tous de commun accord avec notre partenaire sur place Yonovi, Ezali, établissement, il y a état de lieu.
tu dois établir état de lieu, il y a un établissement scolaire nyonso ya yolo na ba dispensaire, établissement socio-médicaux nyonso tout o ezana yolo, tu dois ça la ils ont déjà recensé ba document mingi ezali pas il y a un correspondant Nabisokuna na Yonovi et je fais allusion au président Dieudonné Sambi à confirmer en gros. Donc tout le dossier tout dans ma boko prototala. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Alors nous projetons aussi une journée spéciale, journée culturelle. Il y a Yolo, dans le cadre il y a Grand Yolo. On va faire le Yolo Day. Je lance ça d'avance. Yolo Day, journée il y a Yolo Day D-A-Y, le jour de Yolo. Tout ça là awa ezali autre réflexion. Comment nous allons contribuer pour que tu éleves Yolo na niveau oyo ndenge totikara Yolo ndenge tozaki na bolinga Yolo la cité obakobenga Kalina Noire. Merci beaucoup, je profite de l'occasion. Non, restez ici à côté. Je profite de l'occasion, mais c'est le président sortant. Est-ce que vous avez des relations avec les bourgmestres de la commune de Kalam? Des relations? Oui. Des relations en tant qu'association? Bien sûr, bien sûr. Rappelez-vous, nous sommes rendus à Kinshasa pour la remise du diplôme à notre défunt papa Maître Ngombe. À cette occasion, nos partenaires naturels, le membre de Yonovi, ont remis aussi un diplôme d'honneur à M. le bourgmestre. Et de toute façon, par les médias, on a pu voir les images, monsieur le bourgmestre, côte à côte avec Papa Ngombe. Et moi, j'étais à Kinshasa, effectivement, ce mois d'octobre là. Donc, et ici, pour les funérailles de Papa Maître Ngombe, on a désigné monsieur Sambi, le président de Yonovi, comme faisant partie de la commission des funérailles. C'est que c'est par l'organisation de tout ce qui a été fait auparavant. Donc voilà. Parmi, il s'est présenté, il vient de s'adhérer au niveau de l'association. Il a dit il est parmi les doyens de Yolo. Papa, Mbote papa. Na cadre de à émission d'une commune à une autre. Au comme ça, moi, mon kendenge Yolo bandaki. Conception à Yolo, ils allaient pour un esprit à loger basali à Kala. Batata oyo bayaka qui sasa pour na basali la Léopoldville. Alors il fallait qu'on encadre bango. État belge à l'époque est créé à OCA, au site des cités africaines et des indigènes du Congo belge. Où est comme qui onel avec l'avenir. Mais à l'époque, ils allaient à OCA, au office de cités africaines et des indigènes du Congo belge. Donc, le bureau nango ils allaient à Pont Gabi, où est comme qui Pont Kassavobo. Pont Kabu, Gabi te mais Kabu, où est comme qui Pont Kassavobo. Alors à l'époque, ba collectionnaka ba tata oyo basala bazali ko sala na chanik onatra na lero nzalaki au traco. Alors ba répertoriaka bango pour na batia bango dans une cité où ils pouvaient représenter les indigènes du Congo belge, mais oyo ba paresaka en quelque sorte évoluer. Bazali ba évoluer, bato ba ko comment. Même ceux qui ont un niveau d'études des Arabes Makasité dans leur Rwanda, mais quelqu'un qui aura fait déjà au moins 6 ans école primaire, on le considérait comme un intellectuel. D'où naissance et la cité à Yolo. Donc ils ont un projet à OCA, Batouba Bengi Onel Lelo, mais ils ont qui OCA, Office de cité africaine et des indigènes du Congo belge et du Rwanda Urundi. Alors on a besoin de Komoko. Parce que ils ont Rwanda Urundi, ils ont Burundi. Alors, d'où existence à Yolo. Na 55 ba service ya mindele ya ba colon ba nek déjà ko ravager et sobe wana yango mutetinda que banda ko etongami et puis en 1957 ils ont commencé à loger les premiers indigènes du Congo belge na Yolo, dont tata nanga azala parmi ba indigènes évolués et puis azwaka ndako na Yolo et na botami na Yolo te mais na kolinde na Yolo et puis ti lelo ba racine nanga eza na Yolo parce que maman nanga tata nanga ba neveu nanga ba koko nanga pas nazana ba koko bazana Yolo. Mais comme possibilité ya tata na yo penza que sur lobby bana amical ba yeba penza que sur réellement za mona Yolo bana Yolo ba yebi tata nanga po atangisa mingi na kati yawa et voisin nanga tata nanga tangisa nanga na ye classe moko Lungela Michel, maître Michel Lungela.
nga nazwa kombo ya tata nazalaka na kombo wana te nabotama na baptême na nga na kombo ya Ndongala Malamba Dieu donné. Mais alors à l'époque batata baye ko trouver ba réalité moko impossible. Tant baki ko komisa nga na classe, le directeur était un Belge. Alors akamu tata nanga zo pese ko batuni tata nanga komo nani tata nanga bi komo nanga Lungela Michel. Mwana na yo komo na Dieu donné Malamba. Abi mais c'est pas possible. Mwana na yo liboso fois na héritier na yo. D'où na hérité ki kombo ya tata nanga à partir ya wana. Et je m'appelais alors Lungela Michel. Bon mais Dieu faisant les choses, na 71 Mobutu Sese Seko Ngbendu a déclenché opération ya recours à l'authenticité. Alors ngana ke ko luka kombo moko bo ezalaki quelque part. Nazwi kombo oyo ya nokwa tata nanga oyo ezala kombo nanga exact ya Ndongala Malamba. Et puis na sangisi na kombo ya tata ekomi Ndongala Malamba na kamatu ya Lungela na bwaki yango na suka. Et comment c'est qu'on a souka? Donc, comment nanga Ndongala Malamba Lungela Michel. Merci beaucoup papa Michel. Na cadre de émission pendant Sango ya Congo, ezalaka toujours en collaboration avec la RTNC. Tongeto tuna yo lelo yo. Likensi etindaki yo ko kota na amicale congolaise de Yolo. Idée na yo penza likensi les zo ki yo pona ko kota na association. Omoni tokotanga ekolo moko. Ils n'ont pas cité parce qu'il faut topper sa bango honneur. Tant que nous sommes juifs, c'est le peuple qui est panzani dans le monde entier. Place nous sur Okende, juif azali. Mais bazan identité moko, identité à reconnaissance et bisika bauta. À partir de wana et peut ça une certaine solidarité. Bolingo ya solo. Un juif n'abandonne jamais son frère juif, quel qu'en soit ici à Kouti, quelle qu'en soit la situation makamazanango. Alors ceux qui likanisi wana tozanango. Nga personnellement na koloba idée de base nangai oyo na vandi na bandeko nangai za yango parce que na uté koloba tout à l'heure que tata nanga na mama nanga na bakofite bazana no vivant na ola so ba photo na bango soki lobby tata nanga akufito mama nanga akufi moto ya roya ko kolongolanga mawa aza moto ayebi tata nanga na mama nanga donc nako kende bi pa musote il faut nazala na bandeko nanga pona kwa kokabola na bango mawa nangai na esengo nangai. Merci. Bon, on a comité Bachelelo. Ni kantinone moi lilo mamoko ya moke. Pour na to ngonga moi lilo mamoko ya moke. Oloba nini pour na comité o ekotilelo o ekambami na Mbuta Rouf. Merci. Na pesi merci pour la question posée ngai. Likanisi naza nango yolo ndenge biso to koleli na yolo. Tozalaka na bakulutu liboso na biso. Toyeba ko banga bango. Mais ko banga bango ezalaki na lisanga. Biso tango vacances ezalaka tozalaki kopalangana te tozalaki kovanda na bayaya bakobetisa biso bale ezalaki na bassociation moko au départ toyei koréalise yango sikoyo na kimokolo ezalaki culturel parce que soki napesi exemple ya moto moko oyo toyebi mingi tata ya makelele c'est parmi badoyen ya yolo oyo bayebaka koéduke biso baleki na fimbu mais bakozwa biso mpona tosala makambo alongo. Alors na kati ya association oyo eloko moko toza nango ya malamu ndenge tosangani lelo tokoyeba kosalisa ba oyo ya biso batikana na kisasa mpona tosunga bango tokosunga bango mpona toéviter délinquance ezala te epai na biso délinquance ezala te parce que communauté oyo ya biso ya yolo eza mpenza monene te toza na balimite oyo toyebi mwana nyonso ya yolo ayebi au moins balabala moko ya yolo epuis toyebi baparent na biso yango wana soki tose réunir malamu tokoka au moins kotirer dans le mal bandeko ya biso bano babota misika oto yebite kati na bozoba oyo ko salama na yolo ya wana association est déjà une base profonde ya relance ya yolo na ndenge ya malamu papa na cadre pe ya chaîne na biso pe oyo pendant ce temps na collaboration na RTNC to li dozo impression na yo na élection oyo to le kawa lelo. Ouais, bon d'abord l'impression na ngezali vraiment tous très très satisfait na ndenge l'élection s'est déroulée puisque ça une élection moko transparente hein? Et puis où tout le monde a essayé de suivre la loi électorale préparant la statut et le règlement d'intérieur de la Bisso. Je pense que tout a été fait de sorte que et les cas dans l'apaisement et puis les canipés na kimia comme Momoni et toujours profiter pour te remercier nouveau président Roufou Boutanganga. On a 3 ans de mandat d'ailleurs à repasser au sein de nous
Et voilà, donc pas grand chose à dire, simplement te inviter encore beaucoup de Yolois à nous rejoindre dans l'association pour encore mieux construire Yolo et aller toujours de l'avant. Donc voilà le peu de mots que j'avais à dire aujourd'hui. Merci beaucoup, en tout cas on te remercie. Solito impression na yo le big yo za mwana yolo opesa biso kombo na ovandaki na benini na yolo ngana na botami na yolo donc kobota bana ngai na bota na sonabata parce que tata ya na bota na sonabata alors tata ya kala ba tata ba Congo ba na système bota bana na bango na ba sonabata ba gisanto na botami na sonabata to yé na yolo to ko na yolo na 54 na 54 to ko na yolo donc na yebi yolo ya trop parce que na bimate na kana commune musute na do na kolega na yolo donc na ima comme bela ka yolo donc il va comme bela na yolo mais ce que to loka message non na comité côté lelo bon pour la comité côté lelo donc na sepela trop tozi présent Rouf donc na sepela trop on en a besoin bateau soit au sur la carte pour ngaki na oli boso te oli boso na zalagi soka on a besoin bateau pour na otali nini association pour na lukuma bana yolo pour mikene musika donc on participer donc merci beaucoup message na ezali que biso to bana yolo ngai chéri Paul na koli na Dallas et puis baba na biso za wagenya bar na ndako na soko na Dallas Center donc na mona Dallas pure sang donc na comité biso to batba to simbi yango na misala ya information documentation misala minene terrain donc biso to biso ba haut fonctionnaire ya association bana yolo grand yolo za biso to simbi yango poto na simanango et que ne liboso to voter la président tout na miso ngai na sepelaka trop que yolo za makas ezala kwa RDC loko makasi yolo pe loko makasi na sepeli trop bana yolo boye belé na kin na étranger partout bozali bosangana tout la bana yolo esika moko merci mingi nzamba pambola bino tokonana site na bino pe pendant sango ya bana yolo lobani na site de bana yolo toza na besoin na bino l'union fait la force yolo za quartier kitoko merci beaucoup ngai nazali amal leki ya Permos na leki ya Gilles na souhaité bino na yolo kaka bonne année 2017 santé ça va bien soki nzambe alingi bamula sema tomona na kati ya Dallas amal leki ya Gilles na leki ya Permos merci ciao merci toi toujours na cadre edino image yem dazo sala image na rata panama bon ngala ba la cadre ya biso ba jeune quoi nga pena na la niveau au nyonso ba vieux nga na trop jeune par rapport à ba vieux mais il faut zalaka toujours na cadre pépé na ba vieux o zali ACF ngala benga surtout ba jeune boya to sangana na ba mikolo et resala bien makasi tant que zana ba mikolo talanga yo nazara pépé na ba yaya ba kulutu na ngai mais et sala malamu pona président ezoya oyo te bike tout le to remettre sur ACF makasi parce que surtout bana yolo to ba toujours bendele donc yolo ezaneti yolo ba tout soit ka sango eza on dit ba commune ndio za quartier moko ya yolo ya vraiment ni to ala trop fier être moi na yolo na la cible bino to boyebi tout ça lui quoi moi na papa lui donc moi yolo non so buinga ta yebi ya wana osala que non tout yo biso bata SF to que sous makasi donc ACF toujours bendele et les gars toujours merci toujours Edimo Image merci pour en tout cas voilà toujours que Zana biso merci beaucoup merci oui donc un message na yo ndongo passer na réunion oyo na élection oyo message nous anini pour na comité oyo kokota sikoyo o va voter président lelo vraiment na sepeli mingi na vote na biso ya lelo to voter président Rouf biso nyonso to sepeli donc to accorder 3 ans to kokipe ko bakisa que du bonheur to sepeli na ye
donc biso bana yolo nyonso tout esengo ezala na Afrique ezala na Kine ezala biso na poto tosepeli mingi na président na biso ya sika président Rouf Mbutanganga. Merci président, nous avons un message na yo to komi na suka ya rencontre na biso o ba votaki yo message na yo pona bandeko nyonso bazotala yo. Bon, toujours lancé appel moko na bana nyonso ya yolo ba ressortissant ya yolo o baza na biso na poto o bazali ba opérateur économique baya na partenariat pour ko soulever ko pousse action autour nango na amicale congolaise de yolo en Île-de-France. Tosengi ba nyonso ba baza ba entrepreneur lokola bandeko na biso ba Patrick Malwa Vengi azan entreprise ya fret baya ba pesa moi oyo ezana exonération ya ba taxe exonération ya impôt ce que ça salisa association lokola amicale congolaise de yolo en Île-de-France yango tobi na batoko ba Patrick Malwa Vengi na global PM Express ba salisa association. C'est vraiment poto et association et ce sont les entreprises qui sont implantées dans ces entités politico-administratives qui aident les associations à réaliser des projets na bango. Donc tolobi na batoko la Global PM Express ba ya basunga biso ya zappé na place populaire na Château Rouge na rue Léon numéro 25 PM Express a la partenaire na biso atika biso te parce que action o esengi moi maboko moi nguya pour que to pousse makamba yolo au bosso. Donc dans l'olenge ba jeune o baza ba jeune entrepreneur congolais to pousser bon makasi venez en tant que yolois entrepreneur liboso o aye ko sa na biso aza membre ya association. Il n'est pas venu en tant qu'entrepreneur, il est en tant que membre d'association. Mais sa double casquette d'entrepreneur et yolois et 5 étoiles à donc merci à tous, soutenez-nous et à nos partenaires de la télévision, des médias, soutenez cette association car nous voulons aller loin, mais alors très loin. Merci monsieur le président, mais tu as un peu dessus na ba partenaire au Bayaka surtout au ya ba Jean Safret et biso ba pandisa ngoto na vérité. Est-ce que, merci monsieur le président, on est peu dessus, n'a pas partenaire, le lot partenaire n'est et heureusement il y a un na yolo. Tu dis to yeba, yemoko loko la zalia comme on le bien responsable et agent Safret, bana yolo o baza ko tala batndeko na etando ya RTNC, ceux qui mutazana et loko pona aya ko pesa na compte association na bino pona bo aider ba jeune yolo baza kuna. Est-ce que ba ko pesa ngona frère moko ya moke ou bien ndenge nini yemoko responsable apesa biso maloba. Oui, Laurent Oloba, pourquoi pas? Étant que nous sommes membre, à pas entrepreneur, mais nous sommes membre de l'association. Mais ceux qui vont apporter un plus dans le quartier, pourquoi pas les faire même gratuit? Donc, nous avons bino, batunios obobo sunga yolo. De façon que yolo qui ne liboso, bo hésiter. Et l'oconion se borozanango, boyanango, au nom de l'association, on fera toujours quelque chose de bon. De façon que pour comme la bande de ya yolo, pour yolo ezala na kimia et qui ne toujours liboso, ndenge bayo karasango, ezala toujours parmi les quartiers où yoko sala fierté ya capitale nabso ya Kinshasa. Merci. Merci beaucoup. Papa Patrick, bonjour. Na tuna pour na biso ba membre bandeko na surtout to tindelo na kin. Moi mbongo, moi petit colis, moi grand carton. Donc to tinde pa na yo. Ba remise ezalate. Zo futaka kan ndenge yo komarande to futaka. Mais moi quelque chose il faut ezala. Netinga nga client ça fait 2 ans na futaka ndenge koma wana. En tout cas na osepela mingi so c'est moi remise na bandeko no bana yolo na osepela. Olobi nini papa langa. Merci beaucoup. Motuna mama ni so na répondre na oloba boy. Omoni bana ya ndaku. Na bana ya ndaku te, baliaka ndenge moko te. Alors, na prochaine réunion, eloni to sala, to repesa ba carte na mwana nyonso ya yolo o aza membre. Tant oyo tika koli na yo. Pe oyo tika loro mususu, biso lo sala nini to ko pointer. À partir ya carte wana yango kosala ke non réduction ekoma même na ba magasin tonto ke na rosomba ezana ba carte ba bonus et loko zo laksa ke non vraiment na ya yolo to fidélité pe kontara parce que muso roza mwana yolo maningo pesa mwana yolo imposte po kende liboso siko so rapesi réduction au moniteur oyanera pour la réduction na mara mususu mais à partir ya carte wana et permettre que non étant que membre
étant que moi na yolo a bénéficié pe na réduction ya envoi ya colis na ye pe eloko mosusu ya kotinda pourquoi pas ya service funéraire po tosala pe service funéraire oyo ezali ke okufeli na kini ozwi sango d'urgence oye komona biso tosan charge na service nyonso ya prestation funéraire na niveau ya kini après prestation oyen na bureau na biso na Paris to remettre au DVD de façon au monde na makambo nyonso ndenge elekaki na niveau ya Kinshasa. Merci beaucoup. Merci.